bandeko baza na nsima doser ma voix s'il vous plaît. Il passe en anglais, il passe. Parce que moto na moto oti na mwanga mona place nzambe abandaki lisolo na ye. Mais là Christian Bosembe toza na parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir moko na moko asala musala na ye na place ya utaki tozwaki grâce ya kobanda musala esika moko na Africa Télévision. À l'époque, Madame Esther Abedi, oui, a Tigabiso déjà paix à son âme. Après ça, Tigabiso confiance pour tout ça, Moussala. Yangota Mokoloa Nati Lelo, Christian Bosembe, Azali famille monene. Basi Nabiso Baebani, Batata Nabiso Baebani, Bandeko Baebani. Ngana Christian Bosembe, tant que Nzambe azo battre la biso, je pense que tu vas continuer kolingana. Aza motoyo, naza la ba témoignage mingi pona ye. Naza ko beta c'était na likambo wana pamba te. Tangu makambo ye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo, bato balingaki ba interpréter. Bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe. C'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kobunda po te ngai nakoma na likambo tokomi awa te. Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo. Moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo ya mbisi na mai moto akabola yango péché. Azoliki ete soki nkolo nde akati likambo wana ekozala te. Mais mpo na sikawa ndenge nalobaka na ye mingi nano namoni mabe na oti sikoyo te. Christian Bosembe aza na motema na ngai et puis naza na lolendo lolingo ya zosa. Pour preuve, Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene mpona kotalisa soutien na ye na likambo oyo. Alors que ayaki na Congo web mpona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifusaka eloko na asalaka Kineinfo elekaka na Congo Buzz, Critique Info pardon, eza na Congo Buzz. Asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai wuta kala eza lelo te. Et puis n'encourageaki ye na démarche awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300. Abandaki yango mokolo ya lendi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi. Donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te, mais ayaki lokola bato nyonso bayaki koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka, ndenge bato ndenge na ndenge ba camarade balekisaka. Makambo na zoloba ya kolueba espace Eliezer Ntambo ayebi yango otaza pe moninga langa lelo aza député ayebi makambo nyonso na ndenge salamaka. Donc Christian Bosembe tango amoni ke bato ba interpréter que Christian Bosembe a trahir ngai akei na Congo epoazo esiko nga na bandai kosala nzoka eza yango te. Na bolingo toza nango ya ngai na ye, Christian a résilié contrat na Congo web. Akoleka lisu na Congo web te aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awa. Na o wana azo mérité ba fleur po alakisi aza mobali. Wana liboso. Bato nyonso balingi baloba mabe mpona ye na kebisi bino moto aloba mabe na likambo wana te. Moninga ya malamu nde ye wana. Deuxièmement, na kozala bref pour la makambo etali ngai. Eza si moto azwa maloba kwa beta lisolo na imoko. Mingi akomikumisa. Mais malheureusement awa ekozalisika akomikumisa te. Na yaki na Congo web na mois de juillet. Na utaki Africa Télévision. Oyo lelo naza na bango ba relation malamu. Naza na problème na Africa Télévision te. Africa Télévision balongola ngai te ngai nde na longwa pour preuve nazolo bango sous réserve et contrôle na bandeko ya Africa Télévision na minute oyo toza kosola na bango na malamu pamba te demande na bango ezalaki tomeka kotala nini tokoki kosala ensemble
ezali ndako nango na lexi 9 ans mobimba mais oyebi na verbe tolobaka nzela oyo lokoti moko bazonga yango mbala ebele na likanisi kokolokota lisusu nzela bana to na liwa il faut mituna mwa bakestion ebele toza na barelation malamu napesi bango mpe mbote ntango nalongwe na Africa Télévision nazali société bosolo na politique ezali société eza na numéro ya registre ya commerce ezali na statut eza na règlement d'ordre intérieur toza na badocument nyonso tomituni esengeli tokende wapi bato bayaki ebele balingaki tokende mpa na bango mais nous n'avons pas trouvé l'importance ya kozala bisika nyonso. Finalement on a décidé ya koya awa na Congo Web mpona kosolola ntango toye na Congo Web ngai na assistant nanga Trésor Kalafay. Je me rappelle ce jour-là, Yves Bouya, mon ami, azalaki présent, Edmond Izuba, où il a perdre maman na Yves. Donc, vendredi, ça fait si ma condoléance mingi à Congo ya Bosolo la politique. C'est un ami qui a toujours été avec moi dans Bozalape na Bango. Et là, on est Salamaki. Nakati ya bureau, il y a Monsieur Chabani. Nous allons na Monsieur Papi Mandeke, qui est directeur général ya Congo. Ouébi Chabani, il est PDG ya Congo et puis na l'entreprise na ya za yango ebele. Si ma kosolola na ye, kulutu wana lobi na ngai, ozaleki na ngai na okangela yo makote. Lokolo ye sala musala na yo. Soki osali musala problème ezali te mpona makambo ya mbongo toyokanaki na ye ntango ye alobaki na nga te baespace ozosenga ngai eza ebele esengeli ofuta mbongo koleka oyo me nsima kosolola na ye mingi toye kokóma na niveau ya kondima na banda kofuta $300 c'est-à-dire bosolo na politique ntango toyokani na Chabani entretien biso misatu atindi to solo la ngai na Monsieur Mandeke azali directeur général nde to solo li na Mandeke boyebi Congo Web boyebi pe audience ya Congo Web il y a de cela 8 mois bino moko bokope sa réponse na likambo wana est-ce que Israël Mutombo amemi audience na Congo Web to Congo nde tomboli Mutombo bino moko nde besoin na réponse ngala na réponse nyonso tango tolekisi na Congo Web problème ezalaki te naza na ba bureau oyo na luwaka oyo eza à part nazali travailleur à Congo Web te nazali partenaire lié par un contrat tofutaka yango malamu totikaka kozala na niongo te d'ailleurs parmi ba partenaire oyo Congo Web baza nango. Je pense que parmi les meilleurs partenaires au Bafuta à temps, Azolo Bayango Bakoiko témoigner aux Alingaï, au solo la politique de Tofuta. Tovani na biso madame Likambozala Gite. Tango Tokomi, je rappelle ici que l'émission est liboso na Congo et Kotatona Kamoza Kalafay. Trésor. Ngala Zalaka na Lubumbashi pour la mission de service. Tango Tozongi. La bandi musala bino moko boyebi ndenge toza musala. Tozo sala musala te poto koma ba pauvre. Tozo sala musala poto bonga. Soki ba journaliste belé lelo baza la difficulté. C'est parce que ba bisiko bango bazali bazotia bango bakala. Balingi ba journaliste ba évoluer te. Journaliste akotika la mobola te. Journaliste aza moto akoki kosomba lopango akosomba mituka. Sans que ya iba, mais na musala na ye. Asali pe bafuti ye journaliste aza mongamba te journaliste aza yuma na yo te oyo ozosakanela opesaka mbongo opesaka mitindo toza contre journalisme wana toza pour journalisme oyo moto atie makanisi na ye ofuti yango mbongo epi asali mosala na ye nga naza parmi bato oyo bazokanisaki lolenge wana journalisme ekokenda liboso toza na bajournaliste ya minene ba oyo bayibi mbongo te
mais na musala na bango basomi bapango baconstruire bavi na bango baza modèle mpona biso mpona nini tolanda bango te bango balalaki na cimetière te basorganize bazalaki déterminé et puis bakomi na objectif biso mpe tokoki kosala yango na oyo wana ngai mpe na équipe na ngai tolobaki tokoki kotravaille na Congo Web na contrat na biso makambo nini bazoloba nayoka na couloir Israël asomi mutuka mosusu wana bazoloba na couloir nazo rappeler que tango nayaki na Congo Web nayaki pieto te nayaki na mituka déjà mibale et puis nzambe nde apesi ngai yango soki mituka ekoki kozala élément ya kolakisa moto abongi seke moto aza liboma azoloba makambo modele wana parce que moto mosusu kozala mutuka eza moyen de déplacement mpe eza choix ya motu moto mosusu akozala mbongo me aboyi kosomba mutuka eza choix na ye moto mosusu aza na lopango mazofutela quelque part eza discipline ya moto mais soki omoni moto akoki komona kosomba motuka mosusu ekomi indice ya kobonga nayokaki yango kaka na nzela libolo mpo bazoloba moni likambo bayebisi oyo moko te moyo pesa mo importance eza libolo totala kaka mikolo epusani mpona bakomeli nga leke na Congo Web na kati ya réunion wana ya Congo Web ya liboso d'abord ngai navandi na PDG Chabani yoka makambo ya zoyebisa ngai ntango yaki ya ebele bainvité bacalcule na ye nazo répéter makambo sous contrôle azotanga maître Raphaël Kibuka qui a informé cette situation Kulutu Frank Diongo azali informé na mambo na zologo aza bato bakotaki likambo wana quand même moi mbongo emati ba revenu na yo soko zo yamba invité moko na émission soki invité apesi yo moke toloba par jour okozwa 200 azobetelanga calcul eza lokola kolo lopango ofutelaka epa na ye mais obakisi bakaro abandi réflexion nga mpe navandi nazotala non il faut te revoir quand même moi mbongo tout ça mbongo te c'est vrai ntango nayaki ni bandeli misolo ezalaki bongo te nasololaki par rapport a oyo nga naza nango baliaka ngai na soni te nakoka kofuta mbongo ozoloba te mbongo naza nango ka trop na mois de mars nanu tokomi une année te po une année kosila na mois ya juillet ya année oyo ya 2020 ntango arapele nga ke faut te revoir contrat tomeka kotala mbongo wana ekomi moke quand même ozoganye ebele azobetela nga na machine na yo naza na Afrique ya télévision bato baza baye compte ya YouTube nazalaki déjà na 23 000 abonnés siko kobandela yango nazalaki na Afrique du Sud mpona lancer message po ke tobandela zéro première émission tosali réseau Kalafai moto asali yango 42 vues bouti na 23 000 abonnés bosali première émission bozala combien bozala 42 vues na vandisa bango na yebisi bango la gloire du second temple sera plus grande que celle de la première bovanda kimia nzamba kosala mosala na ye lelo oyo nanu toatteindre lelo tozokana te mais toza mpe oyo tozalaki lisu te Dieu est en train de faire un travail. Amen. Aujourd'hui, nous avons 70 000 abonnés. L'objectif, c'est avoir 100 000. Si tu as 100 000, tu as 100 000. Si tu as 100 000, préparer bis. Donc, comment? Parce que c'est qui nous quitte. Nous avons fait ça. Chabani a bengai, tu solo lina. On a dit c'est problème est mais là, la contrat mon côté signaki déjà. Contrat est comme à souka, à mois de juillet. To solo là, ceux qui to solo, total tant que banda contrat si ka moya ko bongisango ezali ba demande ozolo ba on a la raison bien, vous a la raison. Mais to comme nano na juillet, si mande to bongisa. PDG Chabani a boyi démarche on a d'abord à remettre en cause contrat. Andi ba pona ye ngai na DG na ye mande ke toyokani na ndenge na biso. Nde to salaki contrat. Comment soki toyokani? Depuis on a la zala Tito Zalelo, yo PDG. Mon colonie ne soit pas pour les gâter pour la contrat. Atika la koyebsanga loko wana. Ba document nyonso ezaka na Congo e moto asinyango kaka DG mandeki. Et puis to zwaka caché pa ya mama Clarisse. Oyo moto zwaka mama misolo sika nyonso futa. Donc na kamwe ngabi oh. Ali sous contrôle na yebi yango te. Za contrôle moko bona zo ba place utite. Ana o comprendre te. Na bibo makambo na kosolo yango malamu te to benga ba avocat.
na benga avocat monsieur Chabani alingi makambo avocat te mais nga naza société na ko traiter na ndenge nini soki avocat za te sengeli avocat za aboya ki avocat après insistance ba tractation ngai pe tozo kutana te na confier dossier na avocat finalement toye koyokana avocat bayi na kena likambo penza mwa mbamba tovandi na kati ya réunion maître Raphaël Kibuka oyo abandaki ko se présenter pour na ngai ndeko Rigen maître Rigen ayaki pour na ndeko Chabani Gilbert Biladi ayaki lokola collaborateur direct ya monsieur Chabani nangai tozalaki au total lokola 5 souci nangai zalaki DG Mandeki oyo tosinyaka na contrat ye pas mais balingaki déjà za na kati te ko moto ala signature yo abi tambuzate to sololi pona nini to sololi po ya komeli biso mokanda maître pesa na mokanda bino moko boyoka botuna oyo eza likambo nini ayebisaki bino biloko ekobima yoka nani Congo Web Télévision yokale à monsieur Israël présentateur de l'émission Bosolo na politique d'abord à Komagi Mabe fois comme Bosolo na politique officielle Komagi Mabe à Congo Web Kinshasa invitation après les échanges verbaux que vous avez eu avec le président dans son bureau. C'est-à-dire, à reconnaître que Ngana est au solo là. Concernant les termes du contrat qui vous lie présentement avec Congo Web, pour la production et la diffusion de l'émission, au solo la politique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis silencieux. S'il vous plaît, tolérance. Nous vous prions comme convenu à une séance de travail avant la fin de ce mois avec le président pour l'harmonisation du nouveau contrat qui prendra effet à partir de ce mois de mai 2020. Donc, contrat est déjà tina mois de juillet. Nous avons un contrat tina mois de juillet. Mais, il y a bengi biso na réunion pour toi annuler contrat. Tout ça, le contrat mon sous. Donc, ceux qui ont ça, ils contrat dans le mois de mai pour travailler. Pendant que tout ça, le contrat. Avocat, maître Raphaël Kibuka, maître Michel, maître Serge, Bavandi to solo li balobi bon, dans la vie, des fois, il faut accepter, voilà terme même Christian Loba. Il faut accepter de perdre la raison pour gagner raison, monsieur Yamouné. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème. Bien que tout ça n'a contrat. Monsieur Chabani a lobby nangai na futa 4 000 $. Na uti na 300 pour na futa 4 000 $. Papa. Société nini obino boyebi. Banda TV banda motako futa 4 000 $. Ata ba brasicole na futa. Ata télécommunication na futa. 4 000 $ le mois. À la lobiter. Wana ekosimba. To koti na ba discussion ebele. Ote au salaka 20 heures du temps. Au salaka 20 heures du temps, il y a 20 heures na diffusion et puis la diffusion salaka 40 heures. Papa, nazanga mon côté. Batonio so baleka na chaîne ba magazine ezebele. Pourquoi tu as rigueur na makambo wana te kako yanga. Ngoma YouTube. Nana bibo problème exact. Bande ko boyo kanga s'il vous plaît. Na komi na place oyo ekoza moi glissa moi biloko ko mebela. Na kozongele loko te so ekeke. To komi na likambo wana. Si ma discussion ya biso na ye. Natangi bato bazalaki na kati. Natangi maître Raphaël pour na ngai avocat. Natangi maître Rigen pour na ndeko Chabani avocat. Et puis natangi ndeko Gilbert na biso mibale lokola 5. Toyokani boy. Eloko ya sika ekoti, eloko ya sika we ekoti na contrat to kosala na demande na ye mbongo. Mbongo elongwe na $300 après discussion to komi na $700. Ils ont d'abord rebellé. Mais ton dimi va doubler ndak. Mais ton dimi ko futa 7. Et puis ami balé to ye koyokana
pour na ba heure ya diffusion ya rediffusion parce que problème n'est zalaki soko sali émission na tongo direct na heure ya rediffusion ozo tourner lisusu na expliquer que ba raison ezalaka beaucoup za la tongo bo sali actualité mais na moi actualité mususu se produit pour na kozala en temps réel il y a possibilité o ya ko tourner na heure wana et ko ça la problème té après c'est la condition avant ça la bongo il faut senga o informer ngai au préalable na tuba mon problème té alors biso qui était okoki koloba na ndeko Gilbert soki ndeko Gilbert aza te ozwi DG ndeko Mandeki nga namoni yango problème te eza administration biloko tosalaka depuis kala soki tosala émission na ntongo eke na poko esengeli tosala eloko tosalaka tokosignifier bango mpo totala disponibilité ya plateau et puis tozwaka charge ya bato nyonso bazotravaille wana mpo bazotravaille en dehors ya programme normal tosalaka yango te donc oya koexplike tomonaki yango problème nyonso elingi nango normal natuni ndeko Shabani na suka tosala nini nalobi te makambo ya bacontrat totikela bavocat oyo ezali domaine na biso te bien que je suis étudiant en droit mais nazano na maîtrise ya koélaborer contrat te toyokani bavocat na ye na bavocat na ngai bakota na contact mpo baélaborer contrat oyo ya sika babakisa belema oyo ekozala pour que tosigne ok sikoyo en attendant contrat ekosala ngai il faut na tourner lobi attitude à prendre na sala nini na futa mbongo to la futa te po il faut na ba to komi na suka sanga po lobi na ngai ke soki na futi te to kosala alobi na ngai tu peux payer na kei na koti ti place ba futa na tindi trésor kala faye assiste ko futi $1400 pour na 2 mois mois ya mai na mois ya mars et na mois ya juin pas mai na juin donc sanza auto zali na o ezakula ko futi yango $1400 to bandi musala en attendant l'avocat va travailler pour un contrat baptême de référence ici au solo makambo eleki malamu na bandi ko sala na nga kitoko to komi lundi poza la problème lundi to yebi eloko te to invité honorable Daniel Safou à s'excuser normalement il fallait zala nande ko aller en ligne ba ye ko ba sala débat na bango bomo mesala ba téléspectateurs baza et belé à travers nani la République et puis le monde, Bazali, plus de 50 millions de personnes bao balandaka boso na folie. Boye bibino moko bosolo, nazana eloko na kolobate bosolo eza su yanga ite komi ya biso nyonso. Bosolo ya monde service traiteur, likolo nyonso bazolia. To kamwe. To ya na tongo to ya kosala émission, to kuti porte ya kokanga na ba invité. Quelle humiliation. Obengi bato basokoli balati bilamba batie carburant bafuti mbongo pona émission tosali annonce bato bazozela émission manque ya respect pona bato wana nayokaki nzoto na ngai poli pour la première fois nami yokaki naza humilié ba humilier tout un peuple baoyo baza fidèle na programme neno bango balingi na tuni raison enini Monsieur Maurice, ou azali directeur du programme. Alors bien nango tuna Monsieur Bodo azanas. Na tuna Bodo comme ça il s'est na kalungu. Na tuna Bodo voilà binga na tika ki côté régie. Et finalement ils ont pris le courage de me dire que c'est sur instruction de Shabani à Boito Kota poto tourner émission. Quelle était la raison? Quelle était la raison pour éviter? Alors, Ngai Lokola, s'il vous plaît. Ngai Lokola, moto oyo azo prôné pour l'état des droits. Moto azali respectueux ya mibeko na koka qui commis ça la justice te. Qu'est-ce que j'ai fait a priori? Na bengi batoni, na informé avocat na ngai. Avocat peut informer na parquet. Parquet a tindeli biso ba inspecteur pour ba ya ko constater na biso lo lenge ba pekisi biso to kota na droit na biso. Pour ceux qui na lobaki likam. To na força qui ko buka porte comme destruction méchante. Oh Israël a sali. Oh sursaut d'orgueil. To kota te. Ngala za mwana nzambe to kokende na logique wana. Na ndimi ko ki mambango seke na yokani na mabaku. To kokende ka boko.
tokomi na likambo wana bainspecteur baye bainspecteur bakamwe bainvité batelemi bainspecteur balobi nani akosi nani aboyi bokota biso tolobi directeur ya programme ye tala pe papa mosusu batangi ye bango nyonso bazowanga finalement na couloir monsieur Chabani aye alingi tolongwa na couloir bolongwa na couloir ngabi te tata kobangisa moto te mwana mosala no awa aza te toza nde bapartenaire un peu de respect na partenaire bandeko nazoyebisa bino clair kozwa bandeko na nga bajournaliste TV à ma chaîne ça n'existe pas, j'assume ce que je dis. TV Zali le contenu sokoza na programme Canal Plus nazo salele publicité mais je passe pour vendre à 0 heure azokotsa millions et ça par rapport à chaîne T et ça par rapport à un programme et puis nos journalistes bozo élaborer ba programme wana bino ne bozo sala force ya ba chaîne ebele pourquoi bazo considérer binoté pourquoi bazo considérer binoté binoné bato bozo concevoir binoné bozo sala musala et sengela ki bozo minimum ya respect bozo mériter tango ba inspecteur ba ye ba vérifier finalement monsieur Chabani a mis bango na bureau inspecteur aki a solo li na ye atuni mituna ebele ngala koloba wate na parquet ndeko nanga waze kwa lobaka eloko moko uzocha makelele mingi pota mtozo swana mutazo komate mais so toke place sur le bika au finga bobabi zela to bandela bakomi je pense qu'on a réserve et puis awa ngala koloba makamu mingi te webi so ozo swana na muto za la presse aussi ça malobate o swana go umela ko za dossier justice que to kolobela ndekuna awa to kolobate baboyi biso to sala émission raison tina suka zama kasi mais contrat na ngai ezati na mois de juillet pourquoi oboyi ngana sala émission na lingina na signifier na bato nazo silisa moto ayebisa yo teke na baboyi na sala émission pona yambaki moto moko vendredi to na yambaki moto boy lokuta ngana zali société soki na yambi invité soki c'est ça alingi akomela ngai de naza na cahier de charge ya bosolo te déposer na c'est ça soki c'est ça ka monique to bimi libanda ya cahier de charge bakomela biso bayebi ba adresse na biso ponyo so to komi na kati ba service à sécurité soki ba monique to bimi libanda ya makambo bakomela biso te bakomela biso na yambi mokanda moko te Chabani na ndenga kati biso atikali ko notifier biso na papier te atiki ko avertir biso te atiki obenga biso na téléphone te atini pe moto ya ko bisa biso eloko te toza surpris to constater que baboyi biso to kote eloko monsieur salite na lingi état de droit na likambo wana esengeli esala bato mosusu babimaki te que plainte ezali oui monsieur il y a la plainte contre monsieur Chabani na porter plainte et puis na kozonga nsima te na porter plainte il faut na kota na badroit na ngai nous avons un problème politique au ekati émission. Le président de la République que je salue n'est pour rien. Moutaka koyebisa yo Théo Fatia tini bakate émission lokuta. Exemple bakamboto bayambaki bato FCC babengi lokuta. Moto moko FCC abengi azati. O moto alamuka eloko esalamite. Tika kokose la Fati, tika kokose la makambo FCC, OMLC o lamuka lokuta. Messieurs, olobaki na ngai na baindis na yo mbongo ematinga na ye mwa matama moi mutuka mususu disponible à répondre na ba question nyoso il y a pas de question ta pour pas m'avocat et bima pour que la déplacer s'il vous plaît alors ndeko Kalafai vous dans la bref et puis avocat peut la parole d'abord merci ndeko Christian s'il vous plaît merci na ba confrère nyonso merci pour la patience na bino. C'était prévu au bas dans la 14h. S'il vous plaît, on ne pourra pas s'entendre si nous tout au ensemble, au même moment. C'était prévu au bas dans la 14h, mais nous avons moins il est comme il se peut au bas dans l'aéro, mais au moins merci pour la patience na bino. On a expliqué le fonctionnement de la politique.
Dès que les jeunes au son la politique, ils ont 4 émissions, ils ont au son la politique, c'est toute une structure où ils allaient bien et mieux organisée. Au son la politique. Est-ce que vous pouvez aider Bissoto à avancer, s'il vous plaît? Bobette. Pourquoi il filme? Au son la politique, ils allaient dans la personnalité juridique. Au son la politique, ils allaient dans règlement d'ordre. Au son la politique, ils allaient dans le cahier de charges, ils allaient dans la CESAC. Structure régulière média na mboka na biso yeba ke boso na politique ezali na kati ya cahier de charge na biso expliquer ndenge ni to sala to expliquer na bakonzi ya média ke boso na politique yiko yamba mutu moko nango so bomoni invité mo na plateau bolo batete mikolo bobungi boso la musa ndenge sécurité na kati ya cahier de charge to expliquer na c'est ça que to yiko yamba tendance moko par exemple ozi bato ya H aoza na bango moko na plateau baza ko communiquer na sujet moko boye donné. Oui, il y a la contradiction, donc la tendance différente. La œuvre intellectuelle, la politique est protégée dans le niveau. C'est une marque qui est déposée. Oui, il y a l'État à Hollande. Chaque jour, ceux qui ont se décidé dans mon tour, par exemple, le lobby mercredi. Au moins, on a mis une annonce dans les réseaux sociaux. Pour la photo, on a mis une affiche. Pour tu penses à un groupe WhatsApp, tu penses à Facebook, Twitter, pratiquement la plateforme News existe. Tu penses à beaucoup d'entre nous, c'est déjà dans la télévision, dans l'auditeur, dans lobby, tu as telle personne, et qu'on permette à la News les questions par rapport à Moutouana, au-delà de s'il vous plaît, Batouna Sima, est-ce qu'on ne peut pas continuer vraiment? Ils ne veulent pas qu'ils sortent. Non, il faut que ça m'inquiète. En train de prendre. Bateau,